Allez, voilà, nous sommes en direct vendredi 19 juillet 2024. Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci na confiance, na fidélité. Vous avez repris ça la première chaîne numérique et professionnelle, je cite la communication plus télévision, la télévision du chef. Mbote na ba compatriotes congolais nyo sobozo talabiso de partout dans le monde. Nous sommes en direct depuis Kinshasa, capitale et école Congo démocratique. Vous avez les droits aussi. Ya koyoka ba opinion ndeko Moïse Moui, tika télécommande na yo sokoza na bureau ko déranger pe bandeko mususuté, mais ka ko matsa moi volume ka moke. Parce que l'actualité commentaire, les lois, na ba élément et bello to yawa. Oui, sengeli to lobela, oui, sengeli to dénoncer. Oui, sengeli to funda pe bato pa tata mukonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, sengeli le to funda pe pa ya militaire justice. Parce que belé bazar banzaka to za na ba régime o ezalaki ya ba homme fort, femme forte. Lelo na mboka na biso moto moko taza isusu likolo ya mibeko. La justice pour tous. Ezali bongo ba tribune nyoso. Ministère de justice a koleka ko rappela ka yango ata mama maréchal atekaka mapa atekaka makala matembele ndunda soka zu problème na yo magistrat a eu problème na yo député ministre. Si cette dame là, cette femme là a raison, justice pour tous, c'est que pesa y raison na ye. C'est ça le combat à chef de l'État, c'est ça le combat à Mwana Mboka Constant Mutamba. Alors Moïse Mouaza ko s'est porté en merveille, mesdames et messieurs. Tozali wana ba sujet actuellement ebelé. Ngamorotango na ko sala préparation émission na baki vraiment dans un aposa invité té bazala ki ebelé ya ko senga mokolo mwalelo na obité lelo sengeli ngai pe na population na biso to solo la mito le spectateur to solo ma solo ebelé na ko isana bino lelo to solo ma solo etali système mama jidi kituluka tuminwa a yoki to a pressentir système ya fraude ya corruption na secteur ya mine na biso na secteur ya pétrole. Mama Tuluko akambaki mo bangé na réunion sikani na telemelaki makamomana pe bazako examiner lolenge kani bako lutter contre ba système mana to kolobela ngo tout à l'heure to kolobela justice avec moi na mboka Constant Mutamba ba justice ya ba intouchable to kolobela ba avocat na biso ya république to kolobela ba avocat ba kenda ko défendre pe ba client to kolobela pe ba responsable ya ba entreprise ezala privé ezala ya l'état. Autour de cette émission, tu as ma solo ami téléspectateurs. Et bien, les élections au Salama na Sénat, mais le lot total sanabino, ba préparatif. Est-ce que réellement l'élection au Salama na Sénat? Beaucoup tout à l'heure ami téléspectateurs. Maman Fifi Masuka Saini na komituna. Est-ce que Azali maman ya Yambo, donc Azali Mibale, il a lié na gouverneur à Congo central. O ba ko kene avec vitesse. Na niveau ya kosakana te na ba gouverneur manso boyebi misusu tile lo bazana na ebité soki ya kolala pongi e ba susu déjà gouvernement eza ko bima kala mingi te ba susu déjà ba ko composer ndenge nini ya ko bamba action na bango sur terrain. Voilà là tout à l'heure comment est-ce que Fifi Masuka Zali ko s'est préparé pour qu'après ça na ba compatriotes congolais gouvernement na ye pe yamba ki ba élu ya peuple bokoyo kama kanisi na bango autour ya Nakanisia Baimboka ya lelo. Na yesa ibinu na émission les kaki lobby félicitations na moko ya ba meilleur déjà na gouvernement Matuluka. Après avoir ko sala ba descente na sur terrain. Na ba cooptage nyonso ya eau potable. Boyebi akendaki na ngalier makuna na zone sika mokonzi ya mboka akendaki ko inaugurer ministre na biso ya ressources hydrauliques na mboka Teddy Luamba, le ministre jeune des jeunes. Juste après que ça la ba inspection wana ba visite mwana mboka Teddy Luamba lemba kité alobaki azali prêt ya ko affronter biso ba pandisango pour na briefing aux organiser na moko ya biso lelo excellence mwana mboka Patrick Mouyaya azalaki wana bokolanda tout à l'heure comment est-ce que zalaki difficile pour lui mais tellement que c'était un homme intellectuel et qui maîtrise secteur ya énergie et ya on a kati ekolo ako pesa historique ya ekolo okutu ya zaki abotamina noté tango na ebisaka na moko la république ezali na bénédiction pe akozana na bateau bana matière mais bazaki kaka étouffé na ba régime eleki to koyeba ngo tout à l'heure ami téléspectateurs na lobaki awa to kobanda ko évaluer ba député biso to ponaki musala nini ba ko sala pona peuple est-ce que ba kei wana ba kei ko fana ba zoka kaka ba otomba zoka to ba ko lobela peuple ya solo na kola kisabino wa moko ya ba député provincial la ville ya Kinshasa alobi iyo pe ala kaki biso abaki monsieur Moïse Moui nde na ko bima na émission je pense que na ko banda ba action
action na epé à liboso beaucoup mona sikani na kendaki ko plaider pour na bateau ba pesa ki maloba. Vous redécouvrez tout à l'heure ce qu'il s'agit de que député de Moïse Mouala Kolobela responsable ya sous-traitance ya école Congo démocratique mwana mboka Miguel Kachal aya mama ki pepa mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi azwa ki pepa instruction na pas chef de l'état parce que boye belé baza ko beta maboko na musala wa zaiko sala belé baza ko encourager pe belé baza ko ndimana nuté chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amba ki pepa pesa ki ba instruction makasi na secteur wana où esengeli a exécuter yango. Très bien. Batebele ba ebisi na biso boye. Silence na biso ba Moïse Mbui. Na situation ezali koleka. Na Maïmatali Joseph et ko la ki sa positionnement na biso pe. Na répondaki yango na ba plateforme na ngai ke biso pe tolaka na ba opinion na biso. Mais ce qui te fandi pe na silence, c'est qu'investigation eza ko salama. Mais lelo pe bo ka position na ngai. Lelo. Na Maïmatali dossier mana parce que na 8 ans. Ya kokota. Le lotoko kami le spectateur, qu'est-ce qui se passe exactement? Ah, to komi comme on a ba confrères journalistes, ko finga na ba réseaux sociaux. To go bateni ni akoleka. UDPS, n'a pas que lobby équipe ya communication plus qui est sur place. Point de presse. Boki ndenge nini makamalekana na kati ya masolo mana na sepelika kana be na intervention moko ya elenge moko. Wazaka pe habitué ya makanisa baimbo kamingi. Boko kae makambo yako lobela pe na bato ba organizaki. Et loko toko déplorer pas ndeko Augustin Kabuya. Awa bino boko luka ko ya ko fandisa. Est-ce que cause la pété le colo to déploraki? Très bien. Vous dévoilez nan nous sauté beaucoup kango tout à l'heure. Et je pense que makanisa baimbo kalelo cause la bongo na ba point wana essentiel to lobby. Mais na lingia wana bele la batu misatu, ba catégorie misatu. Na situation moko eza ukomela ndeko Moïse Mbui. Très bien. Na lingi motaliboso na benga ezali bongo milita na biso ya justice. Mwana mboka Constant Mutamba. Ya mibale na lingi na benga maître Christian Bosembe, wala li président na biso ya Sesaka. Ya misatu na ko bela na population congolaise. Ou bien kanga l'homme fort ya population. Et alina mama moko na kobimisa photo na yeso azo continuer. Pe na kotanga kombo na ye. Et alina mama moko alina parti politique na ye. Ako sala biso ba menace. Biso c'est-à-dire Moïse Mbui. Que ye akocha ba moyen na ye nyonso anje na ba relation na ye. Pour que biso to kanga monoko na biso. Peut-on comprendre que ye Ali patron ana mosolo ebele abosana yike téléphone na ngai enregistrement munyoso to solo kana bato akei plus loin ko tanga kombo ya président ya Sesaka yoko okate maka munyoso to sala bato musuyo yoko okate nyoso lisumu na ngai parce que bato politique to yambaka awa tango bayaka ko dénoncer mais gestion ya bato politique ya bato baza ko gérer ya bato baza banza ko gérer. Comment est-ce que Moïse Mbui a rekataka mingi yawa surtout ceux qui bazana ba preuve te ozali tangible et palpable. Mais maman wana mona ki yangote. Je pense que na yawa pona ko signaler ba catégorie misatu. Problème nyonso ekokoma. Na sina sizaki pe collectif abavoka nanga. Problème nyonso ekokoma ezana mutu ya mama wana. Soki continuer na ko bimisa na photo na ye na kombo na ye. Lokola ya azali la patronne. Nous avons dit. Très bien. Makanisa baimbo ka lelo bandi ami téléspectateurs. Et sengeli bosimba déjà que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokolo ya lobi jeudi akendaki bongo ko rendre hommage et pas ya moko ya ba fils digne ya Grand Équateur. Moko ya ba acteur politique majeur. Papa na biso Bofasa. Ozaki bongo na musée national et sika pito monaki figure il y a ba personnalité politique ebele moza ko mona ndeko Vital Kamerhe en même temps ba acteur politique mingi bakenda ki wana pona ko rendre ba dernier hommage na bango et pas ya papa na biso Bofasa yango makanisa baimbo kana communication plus mobimba to tombeli bongo condoléances na papa na biso azali grand notable et acteur politique monana na coin wana de la République. Très bien.
Maman Judith Tuluka Tsuminwa. Wazali ministre Nabiso. Yayambo ya moi si premier ministre. Abandi déjà kozwa ba tir, ba attaque. Et pas ya ba compatriotes, ba anti-compatriotes. Si on enseigne na benga banko ba compatriotes te. Judith Tuluka za ko sala musala. Mais ba te beli déjà bandi ko pesa ba prophétie à malheur. Qui ko simbate. Et le qu'on a sepela pas nae, à ta détermination à ko changer. Toujours souriante. Ah bon comme on ezaki mo bangé na réunion wa bengisaki. Pour na ko lutter, pour na ko examiner comment ko lutter contre la fraude minière na pétrolier. Ezali ko luka ko mata makasi na kati ya République démocratique du Congo. Donc il s'agana bino ati ami téléspectateurs, système man ezalaki ya ko beba makasi na ekolo na biso. Et ce qui biloko wana ezali ko ya et ko sunga la république ate pour que économie na biso et mata peuple congolais se retrouver dans l'ensemble. Nanga la justice. Na ebisaki bino que ba intouchable na régime baza esusute. Bato makasi na basia makasi na régime bazate. Ebele ba kokwar na biso te, ebele ba koloba te. Pe na ko sepela na stratégie aussi ko ya patron ya justice. Tant na ba na ko sepela, c'est-à-dire na kati ya ABC na biso ya communication to benga makambo maître Constant Mutamba ko sala. La sensibilisation d'abord. Ako banda d'abord na ko sensibiliser bato. Tala obo ko sala e ali mabe. Tala boye mboke ko avancer te. Mais bato bele ba ko mona ngo lokola ba passe-temps. Parce que na mboka nyonso avant sanction ya, avant décision, avant loi ya, et sengeli ko sensibiliser, ko informer peuple. Merci Nandeko Constant Mutamba. Na on peut ça donner exemple ya muke, l'importance de la sensibilisation. Tant ba sala biso ba saute moutoir. Boyebi comment est-ce que na ba pusu, na ba karaminene, na ba wewa bande ko matana saute mouton. Pourquoi? Parce que c'était une première na res publica, sensibilisation les quitté. Que utilisation saute mouton ba nani nde sengeli baleka. Na bande ko mona y compris même ba tamakolo. Na saute mouton. Et sengela qui ba sketch salama, ba spot publicitaire. Tout ba ko comprendre que te mituka kilo ya minene te. Bele mituka ya moi c'est ba ko kimambouteillage na seneba mata. Muta wewa te, muta posu te c'était ça. Ezali ne mosala o Constant Mutamba ali ko sala na justice. Mboka o nzoka ne koma kina ba cop entre les avocats na ba juge. Okomona ke avocat na yo moko ozwaki. Aibi ko zaina mosolo ebele. Aya ko sambela o croyant que yo zana ye. Ce n'est pas Moïse, vous allez suivre le ministre. Nzoka ne avocat wana tango bokei bokabwani na client ya ko za téléphone ako benga mutu ako sambisa. Moïse wana ala na mbongo ebele ndito zana photo beta ya mando boye. Juge po yo CD. Bravo à maître Constant Mutamba pour ko dévoiler na ba kinois na ba compatriotes congolais nyos. A télémeli système wana. Pe a prêcher bango exemple. Ezaki liboso pe avocat moi ebele. Alors bien moko na témoignage na yebi parmi bino ebele ba ilanga ba dossier ya bongo. Na boya. Sala mosala na ba honneur na yo. Okozwa, oko se retrouver. Soko misali musala malam. Yamwana Constant Mutamba. Yebisanga le laza mineta ya justice. Ata komanda we ko sila soki akei ko pema na yena libota. Par rapport à où l'État a fait à s'organiser à la malam. Alors, il se souplit loin. Ah, comme qui n'a pas intouchable. Moutaro Sam Moussa Lobi qui est dans la son petite décision. Moutaro y a les sociétés. Bon, pour la terre économie, comme un kobanga. Ou comme on a moutou à une entreprise. Bah, qu'on peut payer des taxes inexplicables. À qui plus loin pour la konobakutu. D'ici là, l'entreprise est belée, il y a kanga. Parce que on en a marre les kimingi. Yanga banda ki ko prêcher bango. Bon lui qui a tabeta ki bango mbela. Na manda na eba intouchable bazate. Ba toto kokuta na iki. L'état ko cha bango maboko. Naza porte parole na été mais na relayer information. Ce que boyo kaye moko noir sur blanc. Comment est-ce que notre Constant Mutamba golobela na sujet talib avocat. Na makamou talib entreprise privée à l'état. Bon, nous sommes pour la continuité de cette émission. C'est parti.
tout recours, la fraude, le dol. Et c'est des réseaux comme ça constitués. Comment voulez-vous que notre économie se redresse? Et j'invite certains avocats à gagner dignement la vie. Il est possible de gagner dignement sa vie quand on est avocat. Certains, s'ils sont là dans la salle, ils savent qu'ils venaient avec ces dossiers et j'ai refusé. Je n'avais pas grand-chose. Pourquoi vous allez vous trouver dans les dossiers de la mafia? Ça vous fait quoi? De détruire votre propre économie, l'économie de votre pays, d'assister des mafieux, des escrocs, des bandes criminelles économiques et financières connues. Et vous le savez. Et vous allez obtenir un jugement qui condamne l'ONATRA, qui condamne la RVA, qui condamne la SNEL, la Régie des eaux, et même des établissements publics. Même des établissements publics qui sont des démembrements de l'État et qui ne peuvent pas faire l'objet des saisies. Mais vous le savez, et vous verrez, il y a des avocats derrière. Tous les jours, nous sommes appelés parfois d'intervenir parce que c'est des bandes, des mafieux. S'agissant des honoraires, la même chose. Je reçois un tas de dossiers où vous sentez vigilant qu'un avocat, après avoir presté, et il a reçu les honoraires tels que convenus avec les clients, mais puisqu'il s'agit d'un minier, puisqu'il s'agit d'un grand opérateur, il s'organise avec des juges pour obtenir des condamnations à des sommes exorbitantes. C'est toujours 19 millions de dollars, 20 millions de dollars, 50 millions de dollars. En fait, les entreprises vont fermer. Je vous informe qu'il y a des grandes entreprises qui veulent fermer. Et nous risquons de nous réveiller un bon matin, il n'y a plus d'emploi. Les entreprises publiques, n'en parlons pas. Si les miniers refusent de rapatrier les recettes minières, les 60% avant l'amortissement et les 100% après l'amortissement conformément au code minier, mais c'est à cause du climat des affaires qui est délétère, de l'insécurité juridique et judiciaire que nous-mêmes, nous créons. Mais si toutes ces entreprises-là ferment, vous serez encore avocat de qui? Voilà pourquoi nous avons amorcé une série de réformes courageuses. Et je voudrais que vous puissiez nous accompagner. Demain, au Conseil des ministres, nous allons défendre 2 réformes majeures qui sont passées, gloire à Dieu, hier, en commission des lois. Ce temps, vous avez la latitude de dénoncer. Vous savez, il y a des juges, ça c'est entre nous. Je suis désolé, dans ma manière de travailler, je pose les diagnostics de manière claire pour pouvoir en dégager une thérapie aussi claire. Éviter d'administrer un produit pour une maladie qui n'en est pas une. C'est quoi la maladie dont a parlé le chef de l'État? Mais c'est tout ça. Le chef avait-il tort entre nous? Mais non. Combien d'avocats ont gagné de procès sans avoir visité les juges? C'est rare. C'est à compter au doigt. Est-ce que j'ai menti, chers frères et sœurs? Non. J'ai été avocat, j'ai plaidé plusieurs cas, plusieurs dossiers. Où vous voyez des juges qui se comportent pratiquement en tyran. Mais je dis tout ceci parce que je viens de vous, je suis de votre école. Ça doit cesser.
Aidez-nous à dénicher tous ces réseaux mafieux. Aidez-nous à redresser la justice. Lorsque vous voyez qu'il y a des tentatives sérieuses de corruption, mais dénoncez. En ce moment-là, nous ne passons même pas par des procédures disciplinaires. C'est le pénal qui est activé. Et tous les services sont instruits. Mes chers frères et sœurs, nous n'avons que ce pays. Et les choses doivent changer. En fait, pour ceux qui pensent que nous blaguons, nous faisons du théâtre, eh bien bientôt, je pense qu'ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Il n'y aura plus de plus fort dans ce pays. Tout le monde doit se soumettre à la rigueur de la loi, qui qu'il soit. Des détournements des deniers publics. Mais ça passe par des corruptions. Les entreprises privées, les entreprises publiques, n'en parlons pas. Chaque jour, chers frères et sœurs, chers compatriotes, et vous êtes témoins, les entreprises publiques congolaises ont fermé. Voilà, merci beaucoup réalisation. De retour à mes téléspectateurs, je crois que beaucoup bakisa sous malobate nangai. Oh banso na ko interpréter ngona linga. Oh banso bazo kanisa que to ko sala théâtre. To ministère justice garde de soi ko sala théâtre. Vous pensez que les aïe théâtre, mais d'ici peu. Beaucoup yoka ko sala teninge sala ka osali boye, osali juge, osali magistrat, osali sanction. Pénal ne zali pene na yo za ko zela yo. Tozaka na école Congo démocratique. Ceux qui ont bébisa, qui ont torpillé l'école Congo démocratique, qui ont kende les sous wapi. Ngata na Brazzaville na changer de nationalité. Pour na mikila mindele na lingakate. Si ko boko bébisa école na Congo pour na kende wapi. Réfléchissons comment écrire l'histoire de notre pays, chers compatriotes, avec deux valeurs. Ngana lobaka ngona lobi. Maître Moutambanda za kokena biso boye. Soki aza kokoba akotika histoire. Soki eko yape lokola ba politique manso, histoire ekozala pe effacée. Mais si aujourd'hui to betaka ba référence ya ba to ebele d'une manière positive, c'est parce que azalaki na rigueur, na détermination à changer makambo. Maître Moutamba ebele ba komona yango pe kaka théâtre. Dans la population. Et moi, je pense que aux aliwana pour la théâtre et puis comme Melissa Bango biberonte. Oh, nous ça kokuta na yo abana koza pénal na. Très bien. Donc en parenthèse wana parce que justice qui na ko beta yango na ka pénal matière nanga ndenge mo konzi mboka mo lobaki et ko sala epasi. Solo balobaka justice et tombola ka ekolo. Qui justice un soit maladie. Na komona tenenge nini ngape na kozala en forme c'est que ngape senge na zala maladie. Bravo na mokonzi mboka pour le choix de maître Constant Moutamba. Élection sénatoriale, bureau définitif. Et kozala to kozala te. Yiki ki makasi na population. Ba sous ce sengeli ba boma chambre wana basage. Chambre haute. Qui est le Sénat. Et kozala le côté ba ko bénéficier kana mosolo ya trésor. Basus balobi non. Ils allaient chambre sungaka pe la res publica. Na ba question de l'heure ya kakatano pe ebele. Yali bango de bafandaka. Rappelez-vous à l'époque de Congo Adondo, Kingo Adondo. Mboka na biso yebi la situation ngeke koma. Ah. Pona ndeko Kingo atelemela kama kambo bino yebi à l'époque. Très bien. To Rolanda o ezali processus. Il y a n'engi makambo eza kokende. Est-ce que réellement élection ngo ekosalema? To ekosalema te. Na lingi to landa bongo to zonga na sima. To betama solo mukie pe ya lwalaba. Pona lobaka na makanisa bayimboka. Woko sala malamu to beti maboko. Woko sala mabe. To koya pe to ko beta makambo mabe woko sala.
et banda to bandi musala na biso yo. Je pense que to se réserve kamingi na oba to babengaka outrage, imputation dommageable, ben fraction ebele. Moïse Mbouata Moussaka Mounokona et 3 fois. Penalo bakake moto nyoso bomona kana yaka ko chabango na mpoasa ya télévision. Soit azo gérer, soit à gérer. Ce qu'on fait na yo na quartier na yo, aux opérateurs économiques privés ya yo makamuna yo. Qu'est-ce que j'ai à voir? Ce que vous allez mandataire, excellence, député. Pourquoi? Parce que nous devons placer aussi l'opinion nabiso sur votre gestion. Yamala muto amabe. Bumona rabiso te lokola toyaka wapona ko s'attaquer na ba personnalité politique. Non. Toyaka wapona ko sala musala nabiso lokola 4e pouvoir. Nous avons dit tout le monde dans le Sénat, élection, ils ont prévu, tout ils ont prévu. Bon, tous on a si mes téléspectateurs. Le règlement intérieur a été adopté. Il fallait un temps pour toilettage, ce qui a pris quelques jours la semaine passée. Et c'est hier, 16 juillet, que le président du bureau provisoire a transmis le règlement intérieur à la Cour constitutionnelle. La prochaine étape est tributaire à la notification de l'arrêt de la Cour constitutionnelle en rapport avec la conformité à la constitution du règlement intérieur. Et à partir de ces moments-là, nous aurons 7 jours pour organiser les élections du bureau définitif. À cet effet, 3 décisions sont entendues, dont la première qui peut se prendre incessamment. Il s'agit de la décision qui met en place une commission chargée de l'organisation de l'élection du bureau définitif. La deuxième décision fixera le calendrier de l'élection du bureau définitif. Et enfin, la troisième mettra en place une commission chargée de valider les candidatures à l'élection du bureau définitif. Là, nous sommes en train d'attendre les retours de la Cour constitutionnelle qui a normalement 15 jours pour se prononcer sur la conformité à la Constitution de ces règlements intérieurs. Si la Cour nous notifie son arrêt aujourd'hui, la semaine prochaine, vous aurez votre bureau. Très bien. Klende Inaye, Mwanamboka, Ivan Kazadi. Wanazali Bongo, cadre à IDPS. Alors, on a le Bongo, on a précisé pourquoi. Parce que IDPS a ali na bateau, bazali na compétence, à quoi assumer la responsabilité, na ba poste, à au sommet. Ali Lengue, ma ali rapporteur, na bureau provisoire. La chambre haute, chambre à bassage. Courage na yo, cher sénateur. Kazadi Ivan. Boyoki ki élection au Salema. Puis boyoki bisikanini bazali. Il faut poser là la cour, il faut boyoki nengenini tout. Donc polémique na mambo l'élection sénatoriale na bureau na définitif bumitu na soumitu na mingiti à mettre le spectateur. Messieurs les rapporteurs, ACAP Sibiso, précision sur ça. Très bien. Tolongo ngambo wa Sénat. Makanisa baimbo ka epumbwe mamukie na province ya Lualaba. Na epsa kibino bandeli émission na ko comprendre te niveau ya vitesse o mama masuka azali na yango pona ko lukako accompagner vision tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Justement après qu'on a investi en image beaucoup landa tout à l'heure comment est-ce qu'abandi ko yamba ba force politique pour na likambu ya composition ya gouvernement provincial nae ou ba ko travailler ensemble pour na quinquennat ya mibale ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Na même occasion na bokomona ke fifi masuka kikaka wana te na ko yamba ba force politique akena ki plus loin ko yamba ba animateur ya ETD na ba élus nationaux ya province mana ya Lualaba. Et yambeli wana ba sepela ki ba kotala ele pourquoi ba élu wana ya boyoka pourquoi ba ki kotala ele. Ba ki premièrement pour na kopesa ba félicitations. Deuxièmement pour na rassurer na la patronne ya province ya Lualaba que biso ba élu nationaux ya province. Tondimi ko accompagner yo. Pourquoi? Parce que ozali moko
na bana nyonso ya tata mokonzi wa ekolo wa aliko sala fierté ya ko accompagner valablement vision na ye yango ala te tindi biso kwa belu pe ya peuple donc ndenge to ezali peuple ya Lualaba atindi biso to ya ko chayo maboko nako ba bien ezali ba élu nationaux ya Lualaba ni bako ba pona Fifi Masuka to landa bango moko et bon to kozonga na sima parce que Moïse il n'y a pas de commentaires à faire na masolo mana c'est parti. La gouverneure du Lualaba a consacré la bonne partie de sa journée de mercredi 17 juillet 2024 à une série d'audiences. En première étape, Fifi Masuka Saini a reçu les nouveaux directeurs provinciaux de l'Office congolais de contrôle, de la Caisse nationale de sécurité sociale et de l'Office des routes. Le Dounawej, Thomas Alobambali et Joseph Yambi sont allés premièrement présenter les civilités, ensuite recueillir les orientations. Ils se réjouissent des sages conseils reçus et promettent de travailler durement dans une étroite collaboration avec la gouverneure Masuka afin de l'aider à concrétiser la volonté politique du président Tshisekedi dans les limites de leurs attributions. Nous avons parlé aussi des projets de l'OCC dans la province du Lualaba concernant pratiquement la construction de notre bâtiment administratif et le laboratoire qui est un projet financé par la direction générale de l'OCC. Il y a quelques temps, nous avons été affectés, moi et mon sous-directeur technique, moi comme directeur provincial de Lualaba, SNCS, et M. Ruffin comme sous-directeur technique. Et après la prise de fonction, nous avons estimé nécessaire de venir saluer l'autorité, lui présenter les civilités, éventuellement recevoir de lui quelques précieux conseils pour bien travailler ici à Lualaba. Nous avons pratiquement 3 mois ici. Nous n'avons pas encore eu la grâce de voir le gouverneur. C'est aujourd'hui que nous sommes passés. Madame la gouverneure nous a bien reçus et nous a vraiment prodigué plusieurs conseils qui vont nous permettre de bien faire notre travail. Fifi Masuka Saini a en dernier lieu accordé son hospitalité à la délégation du ministère des Finances avec le chef de division de la direction d'audit et contrôle de gestion en tête. Après la présentation des civilités à la chef de l'exécutif provincial, la délégation Marcel Kamunga dit être en mission au Lualaba pour sensibiliser les entreprises locales à la culture de présentation des états financiers comme l'exige la législation du secteur. Chaque entreprise, chaque année, envoie ses états financiers à Kinshasa. Alors nous avons un répertoire. Quelques jours après son installation à l'issue de la cérémonie de remise et reprise, la gouverneure du Lualaba a démarré mardi 16 juillet 2024 les consultations cruciales avec les forces politiques et sociales en prélude de la sortie imminente de son équipe gouvernementale. En présence de son adjoint, Clément Moufundi Tinat Karn, Fifi Masuka Saini a tout d'abord échangé avec les membres de la coordination provinciale de l'Union sacrée de la Nation sous la conduite d'Olivier Chimwanga. Il a, au sortir de cette rencontre, invité tous les partis politiques de l'UCN Lualaba à l'unité, car la gouverneure Masuka mettra en place un gouvernement fédérateur. Un message que je vais adresser à tous les partis politiques, aux fédéraux de l'Union sacrée, d'être calmes. Maman pense aussi à nous, le gouvernement qui va sortir, nous avons l'obligation de l'accompagner en tant que membre de l'Union sacrée. Fifi Masuka Saini étant l'autorité qui tient à valoriser les personnes vulnérables, a à cet effet discuté avec cette catégorie de ses administrés à qui elle a réitéré sa ferme détermination à trouver des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. Leo alipenda à recevoir ikush ya batoto yake bale banekalaka oublié, mais tunaona ke mu province yetu ya Lualaba tuko na mama waro ya munofu ule anapenda bantu bote, anapenda tumwakompanye. Poursuivant sa série de consultations, l'autorité provinciale a également eu des échanges avec les responsables des 3 fédérations locales du parti présidentiel UDPS Tshisekedi, à savoir les fédérations Lualaba 1, Kolwezi 2, 10e rue et Lualaba 2 rural. Selon Fana Moussangu Saïza 9, porte-parole de la délégation, toutes les fédérations devront accompagner le gouvernement Masuka qui sera mis en place afin de permettre à Fifi Masuka de consolider les acquis du président Tshisekedi Tshilombo. Nous venons d'échanger avec l'autorité provinciale. La première des choses, nous avons présenté nos félicitations par rapport à sa brillante élection. Et deuxièmement, il nous a présenté
les quelques axes sur lesquels elle entend mener sa politique publique dans la province du Lualaba. C'est notamment, la première des choses, nous devons observer la fraternité, l'amour qui doit nous caractériser. C'est sous une ambiance vraiment d'allégresse, d'enthousiasme que nous venons de clôturer notre consultation. Quand vous voyez chacun de nous, vraiment, c'est pratiquement la joie. Masuka Saini a clôturé la journée par recevoir les députés provinciaux et au cadre des regroupements politiques A24, A25 et Union des nationalistes AN au Lualaba. La gouverneure Masuka vise à former une équipe gouvernementale qui devra répondre aux attentes de la population lualabaise avec des ministres qui ont la probité et la compétence éprouvée afin d'accélérer la mise en œuvre de la volonté politique du chef de l'État dans les 5 territoires de la province cobaltifère. Très bien. Je pense que ça a une importance mingi avec les spectateurs. Total Isanaba compatriotes congolais. Tu es Sarabino. Bato bazali ko sala musala singeli ko encourager bango parce que tango ezalité. Oza déjà élu, oza nommé, na ebito ko zela isunini. Il faut faire des choses comme la dame Masuka. Félicitations. Pe nande kona biso grâce bilolo na mona ki déjà bandeko ya Kobil sa ba kitaki ministre sport a kitaki pour na ba inspection na EP na ba stadium ba stade ezali kuna na Congo central. Voilà ce que nous voulons. Bravo pe na Kasai na mona ki ministre na biso IZTPR a kitaki wana pour na ko lancer projet à Kalambambuji un peu partout dans ma gouverneur bazali ko sa musala to ko beta maboko. Ndenge pe toko insister wapona Kinshasa na biso Daniel Bumba toko zela mosala parce que Kinshasa ezali miroir ya école Congo démocratique et singeli makamota la mbola na lomba. Nebsa kibilo ami les spectateurs juste et après ba visite na d'inspection na ba cooptage ya ba usine d'eau potable le ministre na biso en image vous avez komona kuna na ozone précisément na Ngaliema le ministre na biso à ressources hydrauliques a sepela kasa la face à face na la presse. Un exercice moko démocratique organisé par l'excellence Patrick Mouyaya et si kawa pimwa na mboka Teddy Luamba ayanola kina mituna nyonso to beta kinae nyonso jeudi à l'occurrence derrière pe loko etira kinga imwa mingi ezali l'historique la capacité intellectuelle de retracer l'histoire de notre pays na mambuta l'énergie et l'électricité. Akili Bosso, le rôle ya professeur d'université, ou à couper sa matière. Mais comme on a ba X, ba tu belé ba ko la dossier mana. Mboka oyo ko bonga kate bona ba professeur ba théorie, il est intelligent, tout lini pragmatisme. Ah nazali porter parole à Teddy Luamba te. Mais sengeli ba compatriote boye bakate. Moto nyonso soki ba nommé esika. Et sengeli ka retracer à ça l'état de la situation ya akuti. Atali sanabiso parce que tango ya ko banda misala. Boka kinenge ya lobby que na ba moment eza ko yanisa conseil de ministre wa kotombola makambo ebele bobeta ki wana pe makambo ezali pour que kolo récupérer sikanango. On va suivre juste un extrait. Zaka extrait, il y a intervention na ye ministre Teddy Luamba bongoto zonga rapidement on fait signe que to komiko épuisé na ça ki bino matière ezali ebele ya makanisa ba imboka lelo. Voilà l'unique raison ça là que tous à la tana invité mon côté. To sola na bino boye ba comment est-ce que kolo ezali ko tambola. Jérémy faut taper sa biso Teddy Luamba. Je veux dire, pour répondre à cette question, il faut rentrer dans le contexte historique. Il est vrai que l'histoire de la production d'électricité de la RDC s'est arrêtée en 1982. C'est-à-dire que moi j'ai toujours eu le temps, et quand le temps s'arrête. Je naissais et vous n'étiez pas encore né. Voilà. Alors, le temps s'est arrêté. Avec Inga 2, il n'y a plus eu de projet. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, cette production d'électricité suffisait aux besoins. La GECAMIN, du haut au sommet de sa gloire, pouvait consommer 500 MW et les restes qui étaient renvoyés via la ligne Ingashaba pouvaient être exportés vers les pays étrangers. On arrive en 1997, il y a eu la libéralisation du secteur minier. Et ce boom-là a renversé la tendance. Ce qui a fait que la consommation et le besoin en électricité s'est accru, mais on s'est rendu compte qu'on n'a pas libéralisé le secteur d'électricité au même moment que le secteur minier. On a été très vite rattrapé par le temps et en 2014, on a vite libéralisé le secteur qui malheureusement aujourd'hui boite encore un tout petit peu. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous n'exportons rien.
Et pourtant, nous importons. La Zambie d'hier, qui recevait pour l'électricité de chez nous, nous recevons 250 MW. Je l'ai dit ici, peut-être vous n'avez pas tiré attention. La Zambie injecte 250 MW en RDC qui appuie le secteur minier et la génération de la richesse de ces 250 MW génère 8 milliards sous notre PIB. Ça veut dire que si nous n'avons pas ça, l'économie va tousser. C'est-à-dire nous devons très vite faire pour avoir de la production interne pour répondre à ce monopole-là. Nous sommes un pays à vocation d'exportation. Mais aujourd'hui, nous n'exportons rien et nous sommes plutôt aujourd'hui recherchés de partout, si je peux dire. Parce qu'aujourd'hui, la Zambie injecte 250 MW. Le poste de Bouandanda qui sera lancé au niveau de Goma va permettre, avec la ligne NELSAP, en contact avec le Kenya et l'Éthiopie, on recevra très bientôt environ 50 à 100 MW qui viendra de l'Éthiopie jusqu'ici. L'Angola, avec la boucle de l'amitié, nous va faire injecter de la puissance ici. De Brazzaville, par moment, nous récupérons 25 MW. Les Tanzaniens, aujourd'hui, sont en train de voir avec la nouvelle centrale comment revenir avec un 100 MW pour entrer en RDC. Même la Centrafrique aujourd'hui nous donne un peu 2 MW avec Zongo, Boali Zongo. Ça veut dire aujourd'hui tout le monde amène son énergie en RDC. On n'exporte plus rien. Et ça, c'est pour cela qu'il faut, ça doit faire cet éveil de conscience. Ça doit nous pousser à ce que nous prenions vraiment nos responsabilités pour que nous puissions investir sensiblement dans ce secteur. C'est pour cela que vous m'avez vu, j'ai parlé ici des 9 sites qui vont nous générer 2500 MW qui vont résorber ce déficit. Et j'ai parlé aussi ici du fait qu'on doit passer par un leasing. Le leasing, c'est la location des équipements thermiques et photovoltaïques qui peuvent venir tout de suite ici pour consommer le gap que nous avons et ne plus être la risée de l'importation. Ce sont des questions fondamentales qui doivent même nous pousser à avoir un concept de la défense énergétique de ce pays. Parce qu'une fois que nous aurons pris plus des importations, c'est notre économie qui va dépendre de ces importations et on aura du mal à stopper ça. C'est-à-dire qu'il faudra dès maintenant, ici et maintenant, changer de politique applicable sur le secteur de l'électricité en urgence. Et heureusement que vous l'avez commencé. Bien, vous avez compris de quoi Moïse Mouyabanda Kolobake Nabino Nabanda, pour comprendre que le rôle la base d'un professeur, bon. Ah, tu as une casquette à professeur, tu as une casquette, il y a patron, il y a ressources hydrauliques dans l'école Congo démocratique. Tout qui a été, monsieur le professeur Tedilo Amba Ebsibiso, le conseil de ministre a défendu au Malam, on va financement, tout est gain de cause pour que l'énergie n'abîme l'électricité cette fois-ci, ma compatriote congolais, balélaté. Très bien, nous avons dit, amis téléspectateurs, dans le début, on a dit que rôle et député Zakanine. Mon salaire de député est que Natila Kibino ba forage. Natongela Kibino ba école. Non. Ce qui est député comme ça la biloko wana botinda papa fongola fondation na ONG. Mon salaire de député ezali on a ko la sabino tout à l'heure. C'est ça le travail d'un député. Ko contrôler. Ko ça la plaidoirie. Ko lobe la peuple naé. Voilà. À niveau monsieur ko ko ne pe na ko sala ba projet de loi. Mon salaire de député. Et belé à député de sa chance à mettre le spectateur. Soit qu'il y ait un parlement, ils ont la province, ils ont la nationale, pongi na pongi. Et tout le baki a tokobanda ko évaluer bango. Na lingina pesa bravo na élu ya monga fula. Pesa ngaye en image à mettre le spectateur. Na baka oba saka musama la mosingi ko beta maboko. Wana bozai ko mona yesu na le plus jeune ministre. Il y a ressources hydrauliques. Maître Constant Mutamba. Maître Socrate Mubengai, Constant Mutamba Kotinga Mingi, ministre de la Justice. Socrate Mubengai, vous avez comme on a zali questeur na bureau et assemblée provinciale à Kinshasa et en même temps azali élu à circonscription à Mongafula. Alors bakana ngana émission binde ko Moïse Mbui ata ko questeur là ko pekisanga na kati ya APK mais libanda nazali député provincial. Comment on a bozali comme on a ayete ko kanga ba photo. Ayaki na likambo etali kolela pona passion yo babita monga fula bozai nango na kambo etali eau potable na électricité passion bozai nango ndende ko bomoni ayaki siko pa un numéro 1 pato parce que c'est ngi boba ekolo ndenge itamolara secteur ya énergie na électricité mokonzi nango yewana nde ayaki ko beta na ye premier ministre alakaki ye ezali pour bientôt déjà kaka pona monga fula te mais pona Kinshasa mobima et partout ailleurs.
Je pense que Ndeko Socrate Mubenga Azali Eli Abandeko Amonga Fula abimaki avec beaucoup de satisfaction à côté là que démarche ya Sali Nzoka Nepe Zalaki déjà na ba projet. Ya ministre na biso ya ressources hydrauliques yango na sepela ki ete Nathalie Sanabino. Abako basala ka musala to banda kotali Sabino. O pe bakendaki banda to votaki afanda aneka na kit. Azoka mbongo ba contribuable congolais. Po sengeli boye baka. Mbongo ba futaka bango za mbongo biso to sangisa ka ba bomba sali ba futi bango. Très bien, amis téléspectateurs. Merci à Socrate Mubengai. Merci à les jeunes ministres. Teddy Luamba. L'intelligence de la République. Voilà. Les appels l'engé moussalo ça la fierté. Dans le département, on a bisoto dans le secteur, on a bisoto la sous-traitance. Mon amboka Miguel Kachal. Aya mama qui pas mon konzi amboka pe. Et ça va nous battre malamu to koya to lakisa. Wa ko sala makama bepe. Toyatola qui s'appelle te dénoncer. Ah, to lingi to rappeler Ndeko Miguel, maema so zaki instruction à mokonzi tata mokolo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na domaine wana secteur ya sous-traitance. Boka nini mokonzi mboka lingi? Mokonzi mboka lingi ko tcha en place. Bataille moko ekomema indépendance économique na ekolo. Nalobi bien. Alingi kocha kobundela bongo bacha en place pratique comme ma bataille ya indépendance économique na ekolo ezali ba instruction fort au mokonzi mboka pesina patron ya sous-traitance na ekolo Congo démocratique mwana mboka Miguel Kachal au bozali komona en image RRPTC. Voilà moko akoswa na ye kobana kosala musala kitoko ndenge ozali koleka ba singa na tkali na 5 minutes amis téléspectateurs. Rapidement na lingi sikoyo na sabino mwa moke na masolo ya IGF yambo ete na pe sabino compatriote congolais moko pa sali ba révélation na immense nazo pe sabino opinion na ngai na 2 minutes na dossier ya IGF 2 minutes kaka na roba mingi te mena ko loba moke mena ko choquer bato ebele boyebi mboka na biso ekolo Congo démocratique IGF est avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo IGF est avec Jules Alingeti Keïté. Mais Boyoka qui ba révélation comment la République a perdu des milliards chaque année. IGF Azalaki. Boyoka qui comment ba révélation ba tubaina ba cartes ou ba bimisaka mosolo ya ekolo. IGF Azalaki. Boyoka qui comment ba tuba bomba kamisolo na ba caisse na ba nini na ba cave na bango. IGF Azalaki. Question de Moïse Mouaza komituna. Tout ce temps-là, bateau et nyon sur le lot, bako traquer l'IGF. Bazala ki wapi na époque, wana. Lilo oyo, mokonzi mboka redoye image ya IGF. Apesi confiance na inspecteur nyonso parce que bato bamona kaka Jules Alingeti. Il y a le la écolo, président nango Félix Antoine Tshisekedi, mais ma ministre bazali. Ben inspecteur nyonso ya IGF, chef de l'État pesa bango confiance. Azuli sous numéro 1 na bango azali inspecteur général des finances monsieur Jules Alingeti, apprécier confiance na pouvoir. Bunana no meka ko silisa. Tracasserie financière au tozali nango. Bande konangai lisumu ndeko Jules Alingeti ali komema c'est parce que ali ko traquer ba meibi c'est parce que alingi mbongo ya ekolo ezala retracer c'est parce que akeko toucher bisika ba touchaka te o constat muta mari mbongo ezali na ba intouchable lisumu ya Jules Alingeti. Regardez na ba réseaux sociaux na ba télévision batu nyonso bazo sala ba intervention ya ndeko Jules Alingeti akoya ngai na bino na batu wana tozalaki na mboka oyo IGF pas zalaka tout ce temps attends na mandat liboso Félix Tshisekedi wana Jules Alingeti azalaki mon centre. Je ne pense pas amis téléspectateurs. Boni kaka tango ndeko Jules Alingeti ayeko toucher ba sensibilité nde la musibatu na koyebisa na bino boye pona silisa ndeko Jules Alingeti asalama te kaka po azala inspecteur général la finance et économie so ti mukolo RDC ba Moïse Mutokolongwaka il y aura ba Jules Alingeti mususu bakoya kaka bakosala pe musala na bango mais tolinga ko plaire bato ya mukilité
parce que sentiment eza ko exiger bango to kanyaka ezo utambola pona ko exiger batwana awa na lingi na pesa bino ba révélation moko acteur politique moko akobimisa na ko tanga na ba montana ba chiffre na oyo nyonso bozana komona na ba réseaux sociaux et ali participer mawa na bato baza ko défendre oyo ezali soni corruption tolandaye tozonga na sima parce que nobaki na kolobaka 2 minutes. C'est parti. To découvrir binemi à République ba mouvement citoyen na ba ONG à société civile entre guillemets il y a droit de vol, il y a droit de l'homme, or il y a droit de vol. Basé $570 000 à Nicolas Kazadi pour organiser un point de presse aujourd'hui dans ce passe et s'attaquer à Gilles Alingueti IGF et à nous qui défendons le pays. La prédation a atteint un niveau élevé. Je parle bien de la prédation financière. Mais comment expliquer les citoyens ou les victimes, les citoyens oyo bazangi mai, bazangi courant? Comment expliquer? Mutu oyo yemo kwa eti na RTNC, la briefing, akoki ko se défendre. Mutu oyo ba complice na baza déjà na prison. Mutu oyo aketi na niveau international, il s'est révélé incapable de se défendre par lui-même. Et à cause de $570 000, le mouvement citoyen, na ba ONG, la société civile, il y a droit, pas le droit de l'homme, il y a droit de vol, va décider de vendre la République, va tenir point de presse aujourd'hui et pour défendre la prédation. Désormais, les Congolais, les mouvements citoyens sont complices de votre souffrance. Les Congolais, les ONG, la société civile, entre guillemets, il y a droit de l'homme, ou de qualifier le droit de vol, vous êtes complices de la souffrance. Vous devez vous désolidariser. Mais enfin, avant de finir, je pose la question aux gestionnaires de la CEPAS. Comment expliquer lorsqu'on vous sollicite pour de vraies activités et à conscientisation de la population, vous acceptez difficilement avec des prix exorbitants en termes de location. Mais quand il s'agit des activités anti-patrie, défendre la prédation, vous... Voilà. Merci beaucoup à mes téléspectateurs. Na bakingana koloba moke na ko choquer bato ebele parce que il a l'opinion de Moïse Mouyi. Tous à la rappel na ba opinion na biso à mes téléspectateurs. To komi na suka ya makanisa ba imboka. Na la kaki na bino été ezali na elenge moko a surprendre kingai na point de presse ya UDPS. Na interpellation na ezaki motuna te moko loba ke ezali interpellation pe observation. Azali ko lancer na bato ba fandaki ba père habité na benga bango ba fondateur ba patriarche na benga bango banani ya UDPS. Beaucoup okaye, je pense que ezali actualité ya suka auto bongisaki pona bino ya mokolo mwalelo. Menalingi nepsa na ba compatriotes congolais nyonso bazota la biso na émission ya lelo. De ce 19 juillet 2024, Moïse Mouyi a lancé opération Moko na baninga nae bapandisango. Opération Loba Bosolo Pona Ekolo. Opération wana ezali opération Moko oyo ezali koya na changement ya mentalité na secteur na biso. Esengeli tuye bato ali banani to kusala kanini pe ba mission na biso za nini. Pambate Kanyaka Monguna akabola bisote. Désormais, dès ce 19 juillet 2024, j'insiste encore. Votre frère Moïse Mouyi lance l'opération Loba Bosolo Pona Ekolo. Ekosunga yo ekosunga carrière nao.
Merci amis téléspectateurs, merci à nos techniciens sur Bazalagi Nabiso, merci à nos partenaires fidèles de Communication Plus Télévision, merci à la bénédiction Nyonso, toujours à la direction générale de Communication Plus Télévision, merci à la direction de programmation Nabiso, merci à l'équipe rédactionnelle Nabiso Mobimba, merci à l'équipe de la production Nabiso, coup de pouce pour que tous alawana de lundi à samedi pour nous repérer Sabino actualité, commenter, que vous invité autour de Makanisha Baimboka et Naïb Sarabino que nous allons toujours au milieu des villages. Ceux qui invités Songolo Pakaye, Alobi Makambonaye, Yo Zaina Makambo, ils allaient contraire que Oya Alobi, vous êtes libres. Nous sommes l'unique, la seule télévision qui accompagne et qui assure la visibilité des actions de chef de l'État. Mais tous allez payer télévision Oyo et Pesaka espace naba opposant. Baya ba pesa makani ici. Na ya société civile. Na ba journaliste tendancier. Pour ne comment on a yamba qui a sainga bazali ba journaliste de l'opposition bazali na mboka na biso. To pesaka bango espace. On a fini cette émission, on va amener notre dans lobby, ce qui est soit zongité amis téléspectateurs, vous s'abonner à la plateforme Nabiso Nyon sur les réseaux sociaux, toujours kabona bino na élément où il y a UDPS, bo simba yango malamu elenge wana koloba nini. Nako ba bien il y a point de presse. Il y a point de presse, il y a UDPS au elenge wana zaki ko interpeller na ba père na e et bongo et Rosala bongo clôture ya makanisi ya bayimboka ya vendredi ya lelo. C'est parti. Viva! Boyebi bino nyonso nakoloba na lopoto te nazali fierté dinanga membre ya UDPS communicateur aguerri porte-parole et association Vision Fati ya Jegobeya na kati ya Salawa. Je suis parmi les précurseurs il y a une lutte pour na Augustin Kabila à la télé et partout. Ce n'est pas une question, c'est une observation. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Les lobbies se passent au Pessu Rouya na bateau bavandi Mbosowa. Mais bino boyebi que Augustin Kabila komaka nzambe. Nde tozoyebisa bango que les griefs reprochés à Augustin Kabila azalaka fédérateur te. Il a travaillé pour lui-même à écarter par intelligence parce que nous sommes. Ma parents n'abisso bakufa, ma maman n'abisso bakufa. Baye bavandi awa, bazali baumbu ya base au bino bozali. Yangana na solo baboye. Batala ba erreur ya Augustin Kabila. Bakoma banzambe te. Nous devons redynamiser les structures du parti. Je suis expert en communication et stratégie politique. Bazoabiso porter sa moralité dans ma communicateur, on a bakoki ko défendre vision. Mboka azokenda azonyoka mayemboko. Lelo ba bavanda baza bavoyant oyo baboni dictature. Yango wana tosanga na biso nyonso pour défendre le lendemain. Parce qu'il dépasse le président Tshisekedi alongwe totikali na pouvoir te ekozala na mutu na bino ekozala associé na Augustin.